moni kamere soko na zuya kamere nazo yebisa yo soko na zuya wa kamere tala César Ngadi makambo yo kamere nazo lela vraiment kamere batutu abaswahili botala mndeko na mino bandako loba o kamere azali congolais kamere ka congolais te longi ba congolais ba kolinga lokola ba boma vie ba intérêt vie batu lokola ba eboa ko mer petit wana eboa ko mer na petit Alice Nzuzi petit toi moi c'est Alice Nzuzi keba na Alice Nzuzi moi si lokola yo soko tala keba eboa ko mer keba Claude Machala yo roko mape président na mboka te mozo supportaka petit moko e petit lokola Kabila bongo zo kumisa petit Kabila eza mawa trop atanga te mutu lokola Kabila yo Claude Machala zo kumisa Kabila Claude Machala keba na yo ozande konanga muluba keba kofinga ka vie tozo tala bino boye bokanisi ke bino boleki biso to boma na biso avant bande ko ba ki to kende na élection te to kende na dialogue bwana Kabila mutu a convoqué ngo bato kana yusu na dialogue on peut pas participer banda kana mutu akulu dimba mona kiler to ninga ke élection ya 2011 azalaka ndengwana alinga bakuta na vie asali bakulu dimba na akimi ak États-Unis ala mutu bakulu dimba ibiye aza bi mauvais vome ku totika Kabila ke kamere bwana nga vraiment vome totika Kabila ke kamere. Donc yo lelo après okoko sola non na Kabila ke kamere ya asali se ka tour moko moni makambo zo le kana Gabon eza même makambo ekoleka na Congo photo tumba assemblée wana pa bato ala tuba kotela Kabila pa ba mbongo mike apesa bango omoni kamere mutabandisaki batu ba salaire ba député ba zo $6,000 yango wana moni batu tuba ko molinga ba ko ba député ozo comprendre yango mboka ezo kufa pa na ndengwana vrai mboka député fa to makamba Kongo batu musuba ozo lokola masekeza masekité biso pe na mboka oyo tokoli to cotiser te toza poso tozo Kongo to tongata mwa bekoko na biso ata to sa mwa manœuvre to sa sunini to na poso tozo Kongo na batu ndengo oyo misale zate bazo kosa batu na batele Kabila tongi tout ça eza kamere mutu na kamere oyebi alingaka kutu mwa sa petit na ngai mais navani ka na melaka ka pifo na meli yango na ngenge na ngo moi ça petit na so balingi azali majeur so ka lingi so ka boyi aboyi so ka lingi eza problème na ote chikose batu wana pa na bambongo bako saka na besprit ba congolais pa na balar César Ngadi faut que la mboka na biso ba bosaki kitoko besprit ya ndengo na nde yango wana eza te lokola ndeko na biso ngwanda atakaka pour rien ba esprit to lingi ba ata pigeon pa ba bomie na king to lingi bi esprit ya ndengo wana oyebi kembe marobi makala mingi te pa na makambo. Mais Chico, c'est on est à justice, même Barbima Mikolo, t'es quand même. Fabima, la caméra, les loyaux. Potala, Moutuloko la caméra, et bois qu'on met. Mais na tu te mets Oebi qui est représentant na Yazalakawa, na combo ya charismatique Bishop Chatumba. Chatumba, Zaline de Kolanga, za pasteur. Na yepe kutu la web, ça de Kolanga de Moulou, aza pasteur. Akeba na makambo Chatumba pe. Eza de lem sous aba dio na baba kuta na caméra, pas balinga basa batu. Chatumba keba Chatumba ndeko na nga yebi nga bien aza pire ya pa keba mais ya zamuta kamere donc défendre makaba to kamere bakoza sute na mboko yo photo telemela na Kabila po Congo ekei na minute César Ngadi Congo ekei to sa ba fantir te tozo sala ba fantir biso na yo awa mais Congo ekei kamera comme premier ministre maintenant na yebiso Chiko c'est comment pona déjà na yebiso kamera na Kengo na Kengo fakende omoni mwa mkete na ko sepela mwa mke Katumbi arozone mwa bien na bana ko tele mwa fiti mais na reve azo pesa mwa position mwa bien mais to tale peka na miso ngombe mabe na ye poka mwa sine pesa ka keba yango moni Katumbi azo vraiment appui vraiment te biso ba combattant IDPS vie so azo ya mbeza na ndenge po politique mais biso ba combattant IDPS to sepana te na Katumbi na ko tele melaye ne bana makamune yo ka bakam tout yo makamba bababe na zaki pour Chatumba mais na komana na makambo Chatumba soko azo tele melaka Tshisekedi Chatumba yepe akozwanga pe mabe zo comprendre na zo lo bango bo ayebi Chatumba za pire to passer ba moment moko mususu moyena lo bango bona. Donc Chico c'est ça qu'on a comprendre donc yo mututu il faut azala contre Tshisekedi c'est ça so mututu contre Tshisekedi ça problème pour na yo. Salut
Et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Vérité, Polele, Centricage. C'est l'une des émissions phares de notre site RD Congo Info. Le Lotosa en plein Paris. Donc, Boebi que RD Congo Info, en particulier César Ngadi, grand prêtre Babenga Kaye. Ce que nous savons comme Makassi, les amis Makassi, les journalistes, nous sommes vendus Babengiye. Nous ne sommes pas à Kendarape pour information. Donc aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir Nazali Koyamba Mutumoko Nasina Yambaye. Donc au nom de Chikose, Azali combattant, mais Batebele Bayeba qui est dans le milieu musical en particulier, dans Kinkester Emenea, mais combat Ezaya Mutunyo surtout. Azali na kati ya combat akota combat ye moko pe alobaki ke abanda combat depuis Kinshasa na UDPS lelo abengi biso to ya d'urgence to kutana na ye azali na ba révélation ebele et puis akosala pe analyse politique na ye boyebi ke na mboka sikoyo ezali makambo ya dialogue ye azali partisan ya UDPS ya Papa Tshisekedi bandimaki dialogue après sikoyo dialogue ezali te yango wana to yambi lelo po ayebisa biso makambo ezoleka na mboka na ba révélation oyo amesana kosala. Chikose, bonjour. Bonjour César Ngadi. Bonjour Papa César. Tokuta lisusu. Ça va Chikose bike miso to sali dernièrement ezalaki esengo mingi batu baki mais Chikose akozonga nga bien Chikose azonga kaso likambo akoloba ezali. Yango na lelo to yambi yo lisusu. Yo boni santé. Santé pepele tala yo monde naza boye. Tala kaka. Santé kitoko makasi. Biso bato ya IDPS to lobaka trotte toujours en forme. Talmoni vient à 33, 83 ans, azongi kino moni ndenge azolia bajeno ba na kino. Azotala te tata ndengo wana azobundela mboka. Koleka bajeno ba na kino. Koleka lokola ba kamere. Donc Torokoma, bomoni déjà que Chikose abandi na 200 à l'heure, abandi kotanga ba kombo, mais Chikose au lobby que yo moko ba comprendre que yo zamutu. Il y a IDPS awa, Papa Tshisekedi ti azoloba batu musu bazaki déjà contre mais azoloba que dialogue ezali na tina to kende na dialogue, mais to kamwe que lelo Papa Tshisekedi azongi na kisasa asali mitingo bato amona kindeki bato atondaki mais dialogue bandi mais yé azalité ezali ponani bon yo yebi papa wana aza mutu moko aza papa bosemo banda bitumba na ye il faut toujours ko solola alobaki dialogue ezali kam photo solola ndenge ba congolais ba vandi faut ba to solola mais dialogue ya zolo beza dialogue ya 2277 eza dialogue au Kabila abengisi bato te ba kosala ba publicité ba silisi bato to ya théâtre ba sa publicité na ba TV o boya to solo la nini Kabila mandana esili Kabila mandana ye esili omoni César Ngadi makambu mboka na biso ezo kufa na yebisa ko na émission la fois passée que makambo bashita simba mboka vraiment ezo kufa omoni fo kangaka makambo na yebisa ko to saka na émission makambo bashita simba yango ezongi ba kamere ba ko beta siko sita sima na dialogue soit disant Kabila bengisi mais avant na kato te Chikose mais tango Papa Tshisekedi azolo bana poto ya yebaki te que dialogue ngo ezali soko ya 2267 2277 ayebaki le to comme na kin bato kulu dimba bazaki déjà na kulu dimba na bango na kojo to yebaki te pas violera ngo kitakin kojo il fallait discours ça le 31 kojo azo bengisa une basa la dialogue nini concertation bakuta na dialogue pa basa la neni bakeno ba na dialogue na jour au via zozonga la kin vient siko yeko timbele mutoyo aza déjà mutakulu di maza mutakabila alobaki pe to ke dialogue faut ba bimsa ba prisonnier politique avant to ke na dialogue mo passe makambo bebe César Ngadi le msu bo mona vie via azal qui anima dialogue abo dialogue alobaki avant to ke dialogue faut ba bimsa ba prisonnier politique mais ba prisonnier ba obimisa ba batangi ke ba diomi ba obimisa ba ngokala ba lobi ke bazo bimisa ba prisonnier no moni ba bimsa ba le dialogue déjà basi ba bandi pas jouer ya makambu na dialogue na bango soit disant que bomoni César Ngadi kokotela ka bato wana te ba Rwandais ba infiltrer biso banda kala to e bakate ndeko na ngai César Ngadi ba Rwandais ba ti et comment peut sangana kanda mutu lokola kamere lelo alobaki azo bengisa Tshisekedi obi kamere
so na zuye na ko boma mais tala caméra c'est caméra so na zuye na ko boma ye caméra vraiment so na zuye na mboko na ko bomé mutazo boma peuple congolais za mutu na caméra mais ko bomeza démocratie te quand même il faut boma na maloba au pas se défendre to comme la position ndengo na César Ngadi po tout makamutu e comme sama na Congo eza pesa passe na motema comme na kanda moko to la tata ba bombe au moins to caméra yambie beaucoup finaye po et comment ça la passe makambo alobaki na dialogue biso tout ba prison ba opposant to sangana biso tout to ke na dialogue caméra aboyaki koyawa na Genval déjà mon indice déjà mais balobaki azali na États-Unis d'Amérique donc wana mutaza mutabakulu dimba bana kala za mutakulu dimba mona kiler toninga ke ba élection ya 2011 azalaka ndengwana alinga bakuta na vie asali bakulu dimba na akimi ak États-Unis ala mutabakulu dimba ibiye aza bi mauvais vome ko totika Kabila ke caméra voilà nga vraiment vome totika Kabila ke caméra donc yo lelo après okoko sola non na Kabila mais ke caméra ke caméra makamuto omona kama makamuto zo le kana Congo caméra dirige ka na musika ye mutu asaka makamtu ba plan na tuto yebaka te nga na lobaki na sina timbelaki omoni même CG la biso ya IDPS jour moko à la titre quoi rouge blanc ay ko sala na meeting na IDPS na revaki déjà que mavungu déjà basi basomi l'esprit ya bato peut perdre déjà mutu na biso ya IDPS ye moko déjà na mona kazo la titre quoi rouge blanc na revaki déjà mavungu azo ça déjà manœuvre yango na yebisa ki bato ke mavungu déjà faut ko telemela ye ozomona tout ça eza caméra mutu na caméra oyebi alingaka kutu mwasi petit na ngai mais navani kana melaki kaka pifo na meli yango kana ngenge na mwasi petit na oso balingi ye azali majeur soka lingi soka boyi aboyi soka lingi alingi eza problème na ote chikose bato wana pana bambongo bakosaka na besprit ba congolais pana balar César Ngadi faut que la mboka na biso mawate César te menga nazo zwa para mutu te nga nazo pesa ba information yo au lobby ke caméra lingaki mwasi petit no nazaki mineur ou bien azaki majeur pour loba mais faut ba César ozana congolais ozana congolais faut yeba ozana bolingo ya mboka ozana congolais so mwana ko telemela mutu lokola caméra lelo yo potala mutu lokola caméra e boaki o mais na kati ote mais oyebi ke représentant na ya zalaka wa na kombo ya charismatique Bishop Chatumba azali ndeko na nga aza pasteur na ye pe kutu la koyebisa ya ndeko na nga Demulu aza pasteur akeba na makambo Chatumba pe eza de msuza ba diola ba bakutana na caméra pa balinga basa batu Chatumba keba Chatumba ndeko na nga yebinga bien aza pire ya pe akeba mais yaza muta caméra donc défendre bato caméra bakoza soutien na mboko oyo photo telemela bato ndenge wana même Chatumba na ko telemela ye na bana makamune oyo yoka makam tutu oyo makamba bababe na zaki pour Chatumba mais na ekomana na makambo Chatumba soko azo telemela ka Tshisekedi Chatumba yepe akozwanga pe mabe zo comprendre na zolo bango bo ayebi Chatumba za pire to passer ba moment moko mususu moyena lo bango bona donc tu que ce sont à comprendre donc yo mututu il faut azala contre Tshisekedi c'est ça so mututu contre Tshisekedi des problèmes pour na yo mais César Ngadi omoni kufoza la na moi yoza mutotanga mutu ndengwana atondisi ba millions abatu ndengwana aza mabe vraiment mutu ndenge age na ye wana jeune moko ta ko tondisa batu ndengwana makamfu foza makambo nzambe tande nzambe azo garder ti lelo yo 84 ans eza makambo nzambe faut ko diba yango wana penza to confirmer parce que papa Tshisekedi ba camarade na etu yo basala politique mingi bazali susute et puis papa Tshisekedi ndengi atondisaki batu ndengi wana batu bazo ya bango moko babimi na ndaku eza teke bazo pousser na makasi mais moni mutu abimi na ndaku aye kotala papa Tshisekedi na côté wana to sepela na papa Tshisekedi to pese raison mais chiko se balobi ke papa Tshisekedi apesa bato espoir. Après, au moni a changé les nets, tu vois, parce qu'il espoir, il y a dialogue. Batou bandimi, Nasuka a changé, mais pourquoi a changé la carte? Te Batou bandima qui est le bosso, te pas dans dialogue wana. Oyebi basala ki marcha bakenda kundayawa. Bakenda kundaya yo ye basala ki marcha baninga dialogue wana te. Bakanisa ki lokola vie azote kamboka. Mais le vérité bimi. Vérité bimi, vie alinga ki Kabila abima na grande porte. Alinga ki abima na grande porte ba Congolais ba kufate. Mais ce que Kabila a vraiment des Congolais, viens à Maëlle César Ngadi, l'anda ba propos na ebi okoreve kaza Maëlle. Pour biso bato mokile msusu, o ka noto alaka na pari aloko ba masa msusu bazalaka wa, bazo lobo toke na révolution, mutu akopesa ka révolution na moko aneza vie.
na bato mosusu balobaka tozala minduki tobomi minduki limelere yango bayebisa minduki te. Mais Chiko c'est na mono zongi kama sima mais nalingi ozo kama momo monaki ke ba soda ya ex-phase babimaki dernièrement bango pe balobi ke il faut président Kabila respecter constitution soka respecter te bango ba okita na mboka yo lobini bango na sona monaki ba lelo kwa bosaki kitoko bespi ya ndengo na nde yango wana eza te lokola ndeko na biso ngwanda atakaka pour rien ba esprit tolingi ba ata pigeon ba babomie na kini tolingi bilo esprit ndenge wana oyebi kembe makobima kala mingi te wana makambo. Mais Chiko c'est wana za makamba justice mbemba kobima mikolo te quand même faut abima po mbemba to sangana biso tout mbemba IDPS na batu ya Martin Fayulu ba olenga koyi ba masana tout lingomba biso tout to benga Kabila po Kongo ekei na minute César ngadi Kongo ekei to sa ba fantir te. Tozo sala bavanti biso na yo awa me Kongo ke caméra comme premier ministre. Maintenant na yebso Chiko c'est comme pona déjà na yeso caméra. Yebani. Likama ko luka glissement ya ngwane c'est salami. César Ngadi. Balbaki o Tshisekedi mutu alingo pesa Kabila babeki. Lelo caméra mutu comme pesa Kabila babeki. Mutu wana c'est un assassin. Moni caméra soko na zuya caméra nazo yebisa yo. Soko na zuya wa. Caméra Tala César Ngadi makambo yo kamere nazolela vraiment kamere batutu basoeli botala mndeko na mino manako loba o kamere azali congolais kamere ka congolais te elongi ya baburunde ndengwana kamere elongi ya baburunde vraiment César Ngadi neto alia lelo fo yebisa mukilike kamere c'est un homme à battre ya kuboma ye. Mais Chiko c'est monique ba menace de mort wana na démocratie ezalaka il faut se changer ba idée o la kisake ye azolo ba mabe ou bien azo la mabe yo okoboma ka yo za na droit boma mutu te ba. Mais to comme le esprit ndengwana esprit abongo comme koma. Ozo comprendre esprit abongo comme koma puisque toza le kamususa osala soute comme to ba no boma na biso na biso. Moi na bandibo za kabia makama boyi. Kamera kamasela bandibo akoboma ye. Ozo comprendre pas les kamambo que za jeté. Siko ya salibo ya lingati viete po ya lingaki yazala akasa via ko jouer rôle que yazala premier ministre po ye azala lokola comme premier opposant ya lingaki pe vie Tshisekedi akufa na esprit na ya lingaki vie Tshisekedi ne ngaibo yakufa ya comme lokola premier opposant ya Congo pa basaka badio na bango na Kabila zo comprendre omoni makamba Congo César Ngadi batu musuba ke no kufa kaka boye tala mutu ala basali sak ba élection ne akufa ikabu kamera pa akufa ka boye même tu ba vio kaka mata abela ka malade akufi ka yemoko na makamambo kana biso zo comprendre César Ngadi. Ok, Chiko c'est donc to marqué comme pose no moni Chiko sa Mathieu Likolo akomo kanela batu ke abo mabango asala bango mabe momoni kanda mboka ezala kabo. Donc restez connectés sur RD Congo Info. Nous allons marquer une pause. À tout de suite. Monde entier. Sepela TV yango. Sepela TV yango. En tout cas bande ko monde entier lulanda ka Sepela TV. Sepela TV na banda ko lebemo ko Sepela www.sepelatv.com. Sepela TV eza télévision et ba congolais. Yango nde mes affaires. Yango faisait des affaires. www.sepelatv.com. Fin. L'excellence. Sepela TV www.sepelatv. Mbalo tozolinga kofinila muninga kwanga te tika mutu yemba asomba kwanga na fina na ndenge bili kwa simbi soki ba pu asimbi akatlo kwanga ekulekiseli bungu tozolinga cette fois-ci ko ngamu kwa na mifina kwanga na ndenge na nga bande ko tozosenga Sepela TV yango wane ye mutu tu zo abonnement na yo signa abonnement na yo solo la na bango na information ya bale RDC équipe nationale Daring Club Veya Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la terre. Bienvenue et merci pour ceux qui viennent de se joindre à nous en ce moment après ces spots publicitaires. Vous êtes bel et bien sur RD Congo Info, émission Vérité pour les centricages qui reçoit aujourd'hui
Chikose bomoni Chikose ndenge alobaka achaka mai na monokote azako loba ndenga mesana koloba yango na bato ebele ya RD Congo info soka leki balingaka ye parce que azako loba donc naturellement ndenge ezali koyela ye donc Chikose azana biso mais Chikose tolingi toyeba parce que to moni ozo sala analyse ya makambo ebele ozo loba na makambo susu bato ba yebite ezo yebisa bato ba révélation ebele ozo lobela bato mais yo analyse no siko Chikose soki to komi lelo le 19 toujours mona ndenge bazolo banalanda pe na télévision ndenge bazolo ke élection pour ça la masiko ezalité parce que ezala manœuvre ezala compliqué parce que ba fichier la mise à jour ezate makambe bele ba mo neti qu'il faut ko pesa susu neti 16 mois ya attente pour ba bongisa makambo eleka bien élection et ça la manandenga bien lelo sok to komi le 19 Chikose élection et salamité de pona yo et koleka ndenge ni mais César Ngadi so yebi position déjà toujours qu'il y a un soulèvement populaire. Pourquoi l'élection kaka l'air makambe élection comme akana Kabila kaka ba comme c'est élection que ba le baké élection ça la maté pour la Kabila toujours ba côté la kaka la bande ko biso ba congolais ba tout le ko la bois que Omer Claude Machala le ko la petite Alice Nzuzi ba tuana ba congolais wana mutu ba côté la Kabila pourquoi ko pour cette élection so élection ezate atika akende. Mais balobi pe constitution lobi que so président oya sikayete il faut oya kalati élection ya. Pourquoi kaka na ye? Ya asal se ka tour moko mon makambo zo le kana Gabon, eza même makambo ko le kana Congo. Photo tumba assemblée wana. Pa bato tuba côté la Kabila pa ba mbongo mike apesa bango. Omoni kamere mutabandisa ki batu ba salaire ba député ba zo $6,000. Yango no moni batu tuba ko molinga ba ko ba député. Vous comprenez, il y a un peu de choses pour vraiment, comme député, il faut avoir $1,000 au moins. Biso tout comme la politique comme lengi pour que nous comptons appel comme les députés. Net aux arabes, comme ça, comme député, par nos $6,000. Il y a un peu de choses pour la Macamouana. Il y a un peu de choses pour les analyses. Camere, Moutazo Bomamboka. Tout le monde que token na élection, token na dialogue. Pour la Kabila, Kabila m'a convoqué. Le dialogue, on peut pas passer ce pour. Azaki pour le dialogue ya Kabila te. Mais c'est un dialogue qui se il y a 1977. Il y a Kabila au Sali pour organiser l'élection de PEMA. Na dialogue toujours le dialogue yo bango ko lubaye siko to élection le salamité Kabila azala ti 27 mois Kabila zo sala manœuvre pas yebi Obama zo kende. Yango tika na gelé ka parti oyo parti kaka ya ti décembre so ale ka décembre a comme président en vie encore à 45 ans ya ko longa na 70 ans so ko 90 ans ba konza biso makasi ba tuloko ba Kabila oyo so comprendre photo dans la maille les rob biso ba congolais to sangana le 19 oyo faut soulèvement populaire vraiment faut soulèvement populaire to na sur le kamba salate via Tshisekedi sa kolina ye asa ebisibino bobi malibanda le 19 préavis à Kabila et Bandi. Les 19 préavis à Kabila. Non, Moututu Libanda, peuple congolais. Au moni, sotozo le bamakamba Congo, batumsuba ozo le masekeza masekité. Bisope le mboko yo, to koli, to cotiser te toza pour sotozo le Congo, to tongata moi bekoko na biso ata to sa moi manœuvre. Ah to sa sunini. To na poso tozo le Congo, tozo le Congo na bato ndengo yo. Misale zate bazo kosa bato na batele, Kabila atongi nini. Vraiment les 19 Moututu Libanda. Les 19 Moututu Libanda, soulèvement populaire, Kabila vraiment faut akende. Vous comprendre. Na Kengo, na Kengo, faut akende. Au moins moi m'kete na ko sepela moi m'ke Katumbi a raisonné moi bien. Na bana côté le moi fiti mais na rêvé azo pesa moi position à moi bien. Mais to tale peka na miso ngombe mabena ye poka moi si ne pesa ka keba. Yango mo Katumbi azo vraiment appui vraiment te biso ba combattant IDPS vieux so azo ya mbeza na ndenge po politique mais biso ba combattant IDPS to se pendant te na Katumbi po na mwasi na ye mais azo solo moi bien na minute mais to pese le moi nous chwaka muke kaka po mwasi ne mndi azo boma mwasi ne mndi azo boma ye zo comprendre ces mais bon magamba moi si mutakobala to mona pe président ya
il y a Sénégal, Azana Mwasa Mundele, tout le monde est présent, il y a Cameroun, Mwasa Mundele, donc moi si je pense que n'habité, ça n'a problème. Moi si moi ni ma problème ça ni César Ngadi, moi si il y a Cameroun, moi si na Mundele, Mundele ba boma ba Camerounais. Problème ça na biso ya ngwana pas ba Rwandais ba boma ka biso. Elo bino zo bossa na ngwana. Problème ndé ya ngwana César Ngadi. Ba boma ka biso, to na guerre na bango. Vous comprenez? César Ngadi kambo ya ngwana. Mais moi si na ye ngana comme tel vraiment Katumbi na silinga kete. Mais na comment s'appelle moi muke na idéologie comment on fait ça? Na landa que moi muke na moni ça va. Pas au chapier vieux moi poids. Pas ba ndeko biso ba congolais ba kolinga lokola ba boma vieux ba intérêt vieux. Ba tu lokola ba e bois comme mère, petit na bois comme mère. Na petit Alice Nzuzi, petit toi moi c'est Alice Nzuzi. Keba na Alice Nzuzi. Moi si lokola yo soko tala. Keba et bois comme mère Keba. Claude Machala. Yo roko m'appelle président mbokati. Mozo supportaka petit moko et petit lokola Kabila bongo zo comme ça petit Kabila. Et ça ma watro atanga te mutoloka Kabila yo Claude Machala zo comme ça Claude zo comme ça Kabila. Claude Machala. Keba na yo. Ozane konanga muluba Keba ko finga ka vie tozo tala bino boye bokanisi ke bino boleki biso to boma na biso na biso. Avant de quoi ba kende. To boma na biso na biso. Zo comprendre Claude Machala. Keba. Alice Nzuzi Keba. Et bois comme mère. Keba, Tozo Keb Sabino. Ok, donc chers téléspectateurs, chers internautes, donc comme presque à la fin, il y a émission Nabiso Boyoki, Oyo Yemoko Chiko Zoloba parce que Yesoka Ye donc à Vibreka Zoloba na Oyezobiman na Motema na Chiko c'est comme vraiment presque à la fin Tozo Pesa Okaka Opesa Biso conclusion pour comme à la fin Bato Bazolanda Biso na RD Congo Info Okoye Sabango Nini na conclusion émission. Conclusion émission tu es le local exact moi muke moi tsaka pour là c'est ça moi Batou ndenge za la ka batbaye Bato Timbeli déjà Bato mususu. Mon conclusion est que soulèvement populaire. Il y a une conclusion qui est le soulèvement. César Ngadi. Rolanda le 19 au moins na Congolais bakubima. Pas oya bimsaka ba peuple congolais a viewana. Batu musuba ya na distraction. Boy ba ko sa batu banalise mon ko lokota. Muto ko bimsa batu na congolais a viewana. Vous comprenez la conclusion ngai yangwana. Soulèvement populaire na kata Congo. Donc, Binomo Boyogi qui est Chiko Sazo Senga qui est le 19, Moutako Bimsara population Ezali Vietchisekedi. Donc, à Sengi le 19, soulèvement populaire. Donc, c'est ainsi que s'achève notre émission Vérité Polélé Centricage. Donc, merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vérité Polélé Centricage. Comme je vous dis toujours, derrière la caméra, les images sont belles car derrière la caméra, c'est beauté image. Bah, image et lundi beauté à Moutazo filmé. Beauté image, c'est le meilleur des paris. Donc, restez connectés sur RD Congo Info. Merci une fois de plus de votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à très bientôt pour un nouveau numéro de Vérité Polélé Centricage. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en beau. Merci.